congodialogue.com. Coronavirus musika nandako nanga coronavirus musika na libota nanga coronavirus musika nandako nanga coronavirus musika na libota nanga yo corona tu na kombo na Yesu tu yo virus tu na kombo na Yesu tu coronavirus musika nandako nangae coronavirus musika na libota nangai. Bien-aimé dans le Seigneur, corona musika nandako nangai, corona musika na libota nangai na kombo na Yesu Kristu. Il faut que benga na milimo ma bien-aimé, yoka tem papa pesibiso corona l'esprit du mal. Bien-aimé, c'est l'esprit du mal pour torturer les enfants de Dieu, pour torturer, papa, les innocents. Yango bien-aimé dans le Seigneur, toye ko se moquer, bien-aimé, na bateau babeli yango déjà te bien-aimé, mais tu ko prévenir, bana nanzambe, boyeba, makamni nezole kana mokilo yo bien-aimé, l'esprit du mal, bien-aimé, bazouele la pouvoir ya mokilo yo, baza ko boakela na ba maladie, bien-aimé, landa émission oyo bien-aimé, les ali prière, la malende ici, landa malende ici, bien-aimé, vous allez édifier, puis bien-aimé, okolongwa kati ya bato mabe, po eba komi batela, pe ko batela bomo ina yo, pe ko batela bomo ya libota na yo, to bondeli na kombo na Yesu Kristo, yambo to paso la makomi, ndeko nanga na kombo na Yesu Kristo. Na bondeli, papa na pamboli kombo na yo, na singyo merci, ndenge papa oza ko batela biso bana na yo, ndenge oza ko pesa biso bile ya molimo, po to eba koko, komi batela na se ya mokilo yo, pambate moto mabe, bato ya mabe papa, basangani, pona ko détruire mboka oyo, basangani, pona ko détruire mokilo yo, baza ko tinda ba puissance ya mabe, ba maladie ndenge na ndenge, bango moko baza ko kela yango, pona ko détruire ba nation mosusu papa, yango biso bana na yo papa, papa, to bata mika na mana yo papa, yango papa otindi ngai, po te naibisa ndeko na ngai akangama na yo, akangama na bato mokilité, pa oza la victime na kombo na Jésus Christ papa. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Yo corona tu, yo corona tu, na kombo na Yesu tu. Coronavirus musika nandako nangae coronavirus musika na libota nangai. Ndeko nangai telema na kombo na Yesu Kristo. Mokilo etondi na bato ya mabe, mokilo etondi na makambu ya mabe. Bien baza ko la puissance. Boyebi ke Chine e comme kokoma puissant. Eza bazo diminuer bango. Bien-aimé baza ko diminuer bango. Bien-aimé ba sida ou ba sida wana. Eza maladi batu bakeli. Bien-aimé na mokili to vandi. Eza ba puissant. Batu baza puissant. Ba contrôler ka monde bien-aimé. Ba sanganaka bien-aimé. Pour ko contrôler monde. Pour ko diminuer awa, ko makis awa. Ko diminuer awa, ko tombola awa. Bazali. Yango, Seigneur Jésus-Christ alobaki, sortez du milieu d'eux. Bien aimé, na kota profondeur ya makambango ezate, poto yeli bangote, biso to linde Jésus-Christ. Mais yeba yango, makambo belo zo mona esala na mokilo yo, ba mi pepa ba maladie, ba nini, ba puissance de l'air, bien aimé. Isa batu mutu basala kango. L'esprit du mal, au Bible zo benga bon Éphésiens, ba prince des mondes des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, basanganaka, basalaka ba réunion, ya mulili, pour nous détruire, banana ensemble. Bien-aimé, pour basala puissant, ce qui est puissance, monsieur Lingeya, faut pas diminuer en gros, ba tinde libino d'épidémie, ba tinde libino ba virus, ba yebinenge basalaka maladie yena kombo nango, maladie yena kombo nango. Bien-aimé, na mokilo toza baleki nzela. Soki Yesu te bien-aimé. Oh, to kufa lokola banzinzi. Yango na eko biso bien-aimé na ngai, linga okufa liwa ya Yesu. Ata soki Yesu a permettre okufa na corona, mais ezala Yesu mutu a permettre. Mais Satan a te.
Pour ceux qui Satan a péché au malade, bien-aimé qui li fait. Pour osana maboko na ye. Ceux qui Satan a péché au malade, ceux qui tambola dans Satan, autant on a ban Satan, au empoisonné yo, bien-aimé. Faute ya yo moko. Parce que tant que tout ça kouya, tout ça pour détruire la moussabino, boka bonana batouana. Ceux qui zamba permettre que son nom soit béni. Bien-aimé ko banga noté, liwa na yo, yemozana benso na yo. Mais ceux qui ont Satan à mon toit, 4 yo vie, pour détruire yo, pour salir la étoile na yo, et ça passe. Bien-aimé, c'est que yo za la kana bangoka. Yo ka verset tokotanga, to za na Marc chapitre 8, na kena on a verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, la puissance ya mondial. Mondo yo, ba puissant, ba toi ténèbres yoka. Bazou la ka bazala ba puissant, ba gagner nation na bango bango ba plus fort. Ce boye ba diminuer bino, un tel, bien aimé, tout ça c'est politisé. Ba malade nous ça politisé pour nous détruire, bien aimé, planète, pour bon bazala ba puissant. Mais Bible le biso, que sert-il un homme de gagner le monde si perd son âme? Et le bon ba bosanaka, ba okufaka, ba okeli felo. Voilà. Bazo régner, bazo détruire, bazo tia la peur dans le thème abat. Bako mi stressé, bako tala bakangi ba magasin, bakangi ba biloko pelé. Voilà le diable travaille. Bien-aimé soko sana Yesu te, bien-aimé bako zo molimo na yo. Bien-aimé ko bangati, ngane ko yibiso ko bangati, yo za ya nzambe. Ce qui nzamba permettre à permettre. Ce qui a permettre te à permettre te, ko bangelo ko mogote, mais kanamande na Yesu. Ko za na bangote. Pour bako salomabe, yo za na Yesu. Évitez bango bien-aimé dans le Seigneur. Baza batumabe. Ba camarade ya mabele msakabino ba musicien wana bazo kobeta ba concert na bango ba bilima mabesa koya ba faux politicien wana o baza ko détruire monde. Congo est comme l'échec, Congo est comme l'échec. Comédien Moko Seto le baki la tape papier Congo na pasola yango. Il a raison. Ils sont là pour détruire les enfants du Congo. Les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Maya comme la passe, nzela ko tambola passe, lipa ko lia passe. Alors ba sœur ba komika bandumba. Ba frère ba na ba frère bandumba. Uluki sœur mo apia kombo. Alors ba tenu bo landa ba pe no bambo. Ba zana misala mabe. Au peuple de Dieu a abandonné na imoko. Yango be me kangama na Yesu. Tale lo ba coronavirus. Ba puissant monde mtu batindi yango. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour nous exterminer batu moko boy. Soki Yesu te bien-aimé. Toko kufa bisonyos. Yango lo ngane ko bisayo. Ndima okufa liwa Yesu. Et no liwa ya mutu. Nzamba koti na mutu abomayo. Nzamba problème te. Mais ezala na volonté ya nzambe. Alors pour bakiza na volonté ya nzambe. Ndeko tambola ka ndenge nini. Yango yoka verset ngana otanga wa. Yoka. Bien-aimé yoka lo ngana otanga. Na proverbe. Yoka lo nzamba zolo ba bien-aimé. Yoka lo ngana nzamba zolo ba na proverbe. Proverbe chapitre 3. Voilà. Proverbe chapitre 3. Verset 7 à 8. Proverbe chapitre 3, verset 7 à 8. Bien-aimé Yoka, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne sois point sage à tes propres yeux. Voilà. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà. N'abandonne le verset, oh bien-aimé, ne sois point sage à tes propres yeux. Ça dit, misune kosayote bende konanga. Nandi le verset, oh, misuna kosayote. O banganda, o banini, o ekobo, o banini, misune kosayote. Pour à partir misuna yo, bien-aimé, Satan kozoyo. A couper ce peu maladie. Comprenez ma soeur, ma frère, ma zoie, ma sida, pour monsieur Kosaki, au moni mobile qui toko, au moni masi qui toko, au moni mbongo, au moni suki nini, monsieur Kosiyo. Mais na souka, bien mo beli, potiki mo kilo ke li felo. Yo babi, ah, yo bien. Balabi, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, bien-aimé. Banganzambe. Banganzambe. Monsieur Kosayote, mona meleka. Mona meleka. Mais yo monyo kangami. Moni, pour banginzambe te. Yoka, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pourquoi zo kamana ba kamana ma beto ba kosa ba no memuka banzela ma be. Bien-aimé, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Voilà. Et un rafraîchissement pour tes os. Bien-aimé, ce que se détourner à ma bé, ma camarade à ma bé, bateau ma bé, yo ba concert au fin même ba pour na ba concert.
O ba politicien oke voter bango pour na t-shirt. Zomon, onika bakama, onika loyenge. Bien aimé. D'après, aucun monté sur ma bé comme Elio. Aucun monté à son Congo souffrir. Au faut qu'il pour un t-shirt, au regard argument moutoanate. Au faut que tu pour un déconayo, pour vous un village, pour moi, la carte nabino. Mais aucun qui argumenté, tout le monde a un sentiment. Bien aimé dans le Seigneur. Yo que nous avons pessibiso, yo to tanga na 3 gens. Bien aimé, ça va m'aller ici. En tant que moi, en Nzambé, oye ba kolendi sama. Parce que le diable travaille, bien aimé. Nous avons 3 Jean, il y a verset 3 Jean, voilà, 3 Jean, chapitre 1, donc on a verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, bien aimé, comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, âme ya montu, ça le la boîte, la banque. Donc, nous sommes mis sur mona. Bien aimé, ils ont kende kubata mana âme ya montu. Et ça quoi coffre fort moko. Et on mona montu, ata sambelaka, ata ndengeni, bumona ka lati loko la paye. C'est que ils ont bloqué ya monaka et kenda na âme na ye. Au moins, côté dans magasin, il y a ce biloko, il va misser balata. Il y a un danser balata. Ça dit, yangonde sana âme na ye. Yangonde et donc yangonde comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, âme les anengeni. Pour miser notre monde et qui n'est na âme et qui va dans la boîte. Bah bon, on a mis ça là. Moi, tout le monde est gentil, mais je me suis salé au mabé. Mon thème, âme les amabé. Je suis bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Yoka. Qu'on prospère l'état de ton âme. Bien aimé, âme na yo, il fait la bien. Âme na yo, il fait la kimia. Ce qui est, ce qui est bon na yo, âme na yo, ko refléter Yesu. Et là, tu dis nous ton monde qui y'a des ana âme na yo. Bien aimé, pour son nom, nous y'a des ana âme na yo. Donc yo mi telisi, au tieba mèche, au tieba persi, âme na yo, ezama bé. Pour qu'on prospère l'état de ton âme. So âme les ama bé, ko kamade so ma bé zo comme na yo. Mais so âme les ama l'âme, bien aimé, y'a ou prospérer, ou en bonne santé, zamba ko zala na yo. Ce que le lobeli, c'est que zamba ça n'a besoin na yo. Bien aimé dans le Seigneur, le diable travaille. Dans quel sous chapitre 6, nous avons 1 Pierre chapitre 5. Voilà, 1 Pierre chapitre 5, verset Oyebiango. Donc là, on a verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez, donc vous allez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Diable a dévorer. Batindi ba coronavirus, batindi ba sida, batindi ba ebola, batindi ba maladie kili. Ezana batu muntu ba stria kaba maladie wana. Pour ko détruire l'ennemi, pour ko détruire ba innocent, pour na ba pouvoir na bango, bien aimé. Tout ça ils allaient politiser. Mon qui te vend ils allaient politiser. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, sokoza na nzambete, okokwa na piège à bateau, yango kangama na Yesu ndeko na ngai, kangama na Yesu nzambaza bien, bien aimé nzambaza goût, nzambaza succulent, bien aimé nzamba kobatela yo, nzamba kobatela libota na yo, mais sokoza mosika na nzambe bien aimé, olinga banganda, olinga ba camarade mabe, olinga matongi, olinga ekobo, olinga mokili, bien aimé. Oh, bien aimé, kukamwate ce qui s'attaque en Dieu. Satan est dans la distraction. Pourquoi il y a un bon moyen? Le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Azuluka, bien aimé. Quand on a l'ouyenge d'akangyo, mais sous un mouta l'ouyenge te, aux amours en Zambé, au kamana batamabe, au kamana makamabe, au kamana milieu yamabe, bien aimé, Satan, a okukane yote. Akusala ndenge so kukane yote pour le boko nzambe ezo batela yo mais tant uzala manzela mabe ozo kosa na kombo na Yesu non osala no mabe mutabe kobo mutaba kwiti mutaba nganda ba concert musique païenne ozo kosa kombo ya Yesu onzama batela ngana elonga ote lukuta ozo kosa kokama tete ba biloko nyoso kozwa yo. Bien aimé dans le Seigneur, na kombo na Yesu Christ coronavirus, ezala mosika na yo ndeko na ngai. Na kombo na Yesu Christ coronavirus, ezala mosika na ndako na yo. Na kombo na Yesu Christ coronavirus, et atteindre yote na kombo na Yesu Christ. Loboko na nzambe batela yo ndeko na ngai. Loboko na nzambe batela yo, e batela libota na yo, e batela ba projet na yo, e batela makam na nyonso. Banguna na yo bazala ba marche pied na yo. Coronavirus wana ezala mosika na biso bana nzambe. Pambate
te biso to batami nde na maboko nzambe biso liwana biso nzambe nde mta ko permettre bien aimé message à lelo et kambayo bien aimé zala véritablement na nzambe kozala un pied dedans un pied dehors te nokite satana to tangia wana 1 Pierre 5:8 akokanga yo nzambe ya batela yo Kubanga pelo côté, zala véritablement nzambe, longo la peur za pona ba pagan. Yo za mwana nzambe, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Yenda zobate la yo, longo la kubanga bien aimé, sois fort mon frère, sois forte ma sœur, car Christ est avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.